Bonjour mon grand. Bonjour, petit Nangansinga de Jafar. Toyambi lelo na plateau na biso na kati ya studio, vraiment studio ya studio. Tolingi toyeba vraiment évolution na yo ndenge oza na poto awa outa Kinshasa oyaki toyebi ke bamakambo échange ebele yo moko bandana ko expliquer comment oza ko évoluer. Oui, tout d'abord merci beaucoup na Jemido na sepeli na kati studio na mokolo malelo ndo ya minga na kanisi yo yebi tuzakano awa na Suisse na Neuchâtel na Chaux-de-Fonds locle na lo na hote kin toujours ka makamanzambe itaki ko kendeka toujours ko chama cheti minu kwa lokuta apela batoma ndenge na sina pakola nga mafuta et puis l'élévation évangéliste yaza ko saba misala wana antiza premier rêve yaza ko saba misala ina ndenge ya pona makamere rêve solution ndenge ba nzete na ya salaka ngande na kesela mingi bozando ngona khebela. Merci beaucoup comme papa. Tokoloba boye parce que tomoni évolution ezebele katina yo tomoni chaîne mereve ba solution tomoni mereve na Kisasa tomoni azobuka banzete tomoni makambo ebele mais toyena na page oyo ezaya yo ya côté na yo mais ka ko expliquer biso tokena nute na bongwana na yo na bonzambe na kati ya musique ya mokili ya nzambe mais yebisa biso nanu ebandi ndenge nini ti yo moko okomona niveau wana. Ouais, na kanisi mingi ba yebinga na quand même yo moko yebinga na musique ya mokili musique mondaine mais avant tout ya na mokili to banda mona nyonso to abotami avant abanda vie alekaka na église biso tozabanda tobotami na Kinshasa mingi église catholique l'école totangi ya ba catholique donc l'église catholique to yebena liboto nzambe avant to ba profession to ko moko boy pendant première année primaire tu kolio le kana baptême makambo to yebena nzambe. Alors après bon nzambe wana na kotima kotanga classe na si na yeko sala musique quoi mais avant musique déjà na taki déjà ko sambela à part catholique na taki na bima na 1973 na taki na bima na tembela sayo tango na Thomas Manda et pas ito ko sambela biso tuna ba apôtre Bolia dina tali prophète ba prophète Eli tozaki batebele to sambela kuna. Alors na ko bakaka na ba classe na ko kata na ko sala modalismo na kata ngiri na sala modalismo to kana kite to ko kabona na ko sala Zimbabwe azabe bene peut-être en plaire makasi na bande ko susu tu peux faire la photo to sala Zimbabwe ti 5 na Angola na Angola c'est la carnaval qui pointe parce que carnaval qui pointe en tout cas et puis qui en plaire il y a au sakaraki yo yebi donc succès à plafond. Alors tout ça li kuna tesili na ko bala mosi nanga tunako tuka Afrique du Sud ko Afrique du Sud Mozambique et Poto. Donc c'est ça vivre au Tsangwana. Merci bingi komona parcours oyo sali ya makao tozo féliciter yo parce que ça facilité na ba parcours onyoso oyo leki kokoma lelo ti oyo zali mais eloko oyo ezotungisa biso mingi kati na Gemidor komona lelo kumwa papa Thomas grand évangéliste na kati na bima. Alors yo moko okoki ko expliquer biso oyebisa pe monde entier comment lelo oyo ezaki bango bandimake moto ya salaki musique ya mokili oyo azaki na mokili et puis lelo akoma évangéliste kati na bima elekaki ndenge nini. Ouais, eza mbongo nati na mokili toyaka tobotama na mokili tobima mitaka tolataka bilamba ezalo ka pete tosokola tosalela mokili mais loka tibika ke toyaka dans le vide te toyaka na nzela moko toyebi nzambe azali. Alors moto azala likabo na nzambe oyo azali mobiangami suka asuka kanzela nzambe donc lokola aza mobiangami yango esengaki kete naketeka na nzela mpo naka na grafe nanga mwakufa kawa tozobisaka toujours yo to mosala nzambe talaka tozoyemba toza malade lobaka koma nzambe ta mpe tokendaki batoma manda batoma bolia baotala babi mwana azali opakolami mwana azali moto na nzambe ejo otala nzambe na parcours nanga ti nemona kaka no il faut nasalaka nzambe mpo na ndenge mingi makambo nzambe yambe teke na bongwana
boko bonga na mingi pituso yaki pena makasi na bela kinangola tanto sana na le kipwanza tiko kabwana na betisida na zoki babataki na bela ki na pitala Benoît. Alors il y avait un frère na bitu kombo na été frère ya raoté yanga et côté yanga na kati bien solo pona Angola, je crois vers 93, 94, 95 comme ça. Na bongwanaka na opeta musique de benga mokota bandoki. Mokota bandoki mi ba complète zalaki sobriquer moto chake pona flatterie na musique. Comme bachaka wera ton le roi de la forêt. Nani oyo mususu abenga ki Cheitouane. Musicien comme Kiminga au bata data rivalité fallait on appelle comment Ferré. Avec les Cheitouane, mais ça Cheitouane c'est Satan. Mais ça Satan c'est ça qui va sobriquer votre chaka. Toka tiote kumu donc ba sobriquer obino bo chaka ezaka ka pogo attirer batu mais ezalaka penza te makambo obino bo salaka. Oui, ezaka na attirer batu te. Pour tout attirer batu te to yande ngeli. Attendez ka to ba pecho ba kuto ba Arafat no te atane bi mudengo na te. De ça blanc pour tout ça la pour na attirer batu. Ngane ko benga ta chondo militaire, marikatiko de la cimetière. De le beaucoup na diable. Ezaka pour ba client ba y attend ba so yoka dans ton monde. De la monde social qu'on a été ici, on est pas bien. Comment faire mon côté bandoki? De ma tête, ah, dans mon côté bandoki, donc tu vas faire le bon mystique comme ça là. Non, tu vas pas me dire que tu vas me bouler, tu vas te donner un cantine. Nature, tu vas s'en aller là-bas. Nature, tu vas voir quelqu'un qui boule cantine. Mais tu comprends, ah, dans la quoi? Organiser qui caca. Alors, bandeko, lelo, toza pena devant comment peuple, la vérité belle comme bima awa. Oye, c'est bandeli parce que maman toi la zone la biso. Et puis afin d'azola na biso na dalisi alobi bien makambo ebele oyo ezalaka ke batiaka ba synonyme on ezali pona kobena parce que eza musana na bango eza business na bango ezali ke basala ngo batia ba kombo baloba bo po bino boya bokota mais kati na bango kisi obino bolobaka enfin tokotunaka ye moko pe na mukonzi ya bandoki yango soki ezalaki ya solo to ya lokuta. Ah, c'est va sobriquer. Nani oya mona sana kiso mito sana kita za kita bi mitapera diabolo ya sana kanaye habite de kaka nga diabolo nga yeyo. Vous comprenez? Tout le monde na biso ngote. Vous comprenez? Tu kaka koyoka. Ezala ngo sobriquer. Moi ba biloka mike za la kapo to ko bate kisi ça likisi ça. Bambe vocation ça là. Voilà. Ba prier les ali. Voilà. Ba marabu bazali. Voilà. Ba prier bazali likampo bazali ba qui te sali. Ngana ko benga ko na protection. Poto mekanaka. Afuna ta protéger. Alors, na bonzambete na mokilipe protection yalipo qui se sali banganga bazali bangunta bazali ko ba pesa ba mayele. Ngala ke de panganga. To ko to sala kisi. Abina ava to ka to sala kito sambe. On a quand même tout le monde tout le monde a combo tata na ko atsenge panzambe. Après tout ça les kits pas donc tout ça peut pas le dire nous avons des quatrième kits donc on a mon nanga qui ça miracle non mais on a fait des fétiches on a fait des magies on a fait des magie arabe tu appliques qui ango mais la monnaie qui te c'est que bon mamutu mais toi mon net plutôt ça bloque comme musulman tout m'a appelé que donc maraboutage toi ça va me tabac que bon mi tabac à faire prendre tabac tu mutakufi. Vous comprenez ba lingue pena drama nini boki 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 de bulu na rock boki bokundi place za ya nini tambo ta prière batu wana tu tamba hotel mana mutima ba nga moto baki mena mona ngani teko na signé contrat moko ya diabolique ou non mais tu appliques qui ba système c'est ça. Merci beaucoup Balandi ya Gemidor TV nasi bozo comprendre bozo ka kumu azoloba au fond ya motema na ye na makambo oyo ya sala na vie na ye ozomona eza na ba musicien belé lelo oyo ba bongwami o pe ba bongwama peut-être ba yebisa biso ba vérité o kumu azoloba te mais kumu azoloba vérité ya motema na ye komona koboma oyo ezali taba kokende kokunda ye kosala cérémonie banini mingi baka bapesaka oyo ezali ba témoignage apesi application ezaki boye mais aloba te ke ya sala yango mais ye alobi vérité à sala yango et puis lelo tozo solo la parce kazana bonzambe yango tozo kumisa nzambe mingi bana nzambe nyoso bazolanda biso en tout cas na sepeli mingi na kumu apap lelo koya na émission oyo ezali la grandeur komona kolobela biso ba vérité
Alors comment pape toza susu pona nata na biso bi médias à la ratan toza susu na question oya rotuna que lelo tomoni mereve ba solution telingi to eba euti wapi ouais mais raison ba solution eza eloko eza lokola donc donc lobini ni loko yo yebi ko sala muso botame nango dia vanda na koko na ye koko ne komone za solani mobali ya koko ne komone ka matomina alors bakinda kana mpo mais za de côté muso bodi côté congolais alors tant balinga ba na Luanda balika na nzela ba makela wana alors balinda kuta koko na baona mboka vous comprenez depuis que ça dans la hôtel déjà koko na bango ataosala biloko na bokoko batanga usi obeli ponga pese moko bambuma mo ibanga na ntutu eti mangweli na bangaka mais koko na baona mo ikaka tuki pondu pas toi tania petanga binga pakolo na pakolo biloko ne bungi donc koko na tosala mama dingwana siko ainitiaka e Felipe fe na zamona mo maile tsuka vandi atala kero ndozo sana tsuka azako na ndako na bonde tosala ba biloko wana tosala ba makambo wana yango ya vandaka na alors to kutanga ngana kutedi ya osala ngo omani mtu atutanga uta tuti atali boye o mela otana ba mona ka ya tsaka biloko wana tolongo ya ngola tukafulita tala ka ngo toke Mozambique tira na me biloko yo sala ko me yo to bikisa patu e ko pena ke e baina na famille na moko ba cousin na lokola ba dega si ba générer ba crisper kwa gata ba ngo tuto da meka ngo mo me ro ide amene mo Congo buko ne bo mona mutabeti ba zongi normal na bino il faut profiter avec ça. Il y a tout checker de quoi en écran. Tout le monde peut d'autres rappeler, tout le monde bika. Deux ans qui cité. Deux ans qu'on balaki ça y est. Que ce qu'on suit plus le locaux là au second ici au tout petit motabik. Vous comprenez? Donc de tozolo baboye bande kobola na biso bien pour comprendre bien. Donc pour pap azo lakisa o ezali bo solo o ezali pe makambo o ezoleka sikoyo na mereve ba solution. Parce que yé tozo landaka nde kuma lobi ezali initiation euti epai ya baboti po bokoko peut-être tobosana kango lelo bande ko ebele na ko signifier loko moko tobosana bokoko ezali bakisi ebele o ezali mundela zo sala eutaka na bokoko na biso mais mereve ba solution ya zalaki initier ayebi makambo na malamu Bana Gemidor TV, aux appels à témoignage à Batou déjà au Babiki. Oui, Batou bien Babiki, Batou Batala Bambatsu Babiki, pas malade à peste Babiki, mais comme moi-même la Biki n'a diabète, j'ai diabétique. Moi j'étais vraiment diabétique, je t'appelle que Bayebi, n'a pas appelé Batonga, Bani, mais la mythe de l'autre sur le côté. Sur vraiment, aux olobela biso zo rassurer biso. Na kata Gemidor TV au tchaka so elokote. Na uti au examen. So ça l'examen pas mon délai. So mon la petite réponse c'est robini. C'est vous bien. Pour la pote bon. Pour tout mon la mona va faire benga yo. Ba ben na monsieur, tu auras la réponse au téléphone. Qui lelo na no ki téléphone benga ngati. Pour mon délai so que ça l'examen pas na ye. So mon a bengi yote de yeba ke aux bien. Mais tout dans la maladie faut bien aller pour faire mes diabète, pour faire mon utilisation, mon tout, pas bien na bonga ti. Na pena cha suki c'était na on sentit corps faible, mais tu sais tu na beti, na on a moins 8 moins 7. Pour ce que comme na moins 9 à 10, ba 11 ou de diabète ali. Mais tout ça c'est à 8. Voyez pas que ça. Donc na peut-être à tout tongaté et le remonter quand tu na na zo la sous physique pour la école donc corps pédéson. Yo monte na divine mo ki. Na travailler. Voilà. Diabète c'est donc mais de façon c'est ça diabète, aussi c'est mbasu, aussi c'est hémorroïde, prostate, tout ça là. Batu babiki batali. Donc et comme la moment témoignage, il y aura batu pour témoignage. Merci beaucoup Bandeko Balandi, o ezali Gemidor TV, o tozolo ba toujours, tozana kuma papa awa ba témoignage o eza frappant, o eza ke yemoko alobi ke azaki vraiment diabétique, o ezalaki ke abiki na yango. Et puis ezana bandeko o bazaki na bambasu, o bazaki na maladie songolo ba biki vraiment, o ezali ke biso na Gemidor TV tolingaka totali sabino o eza vérité. O ezali bosolo biso eloko ezaka kaka tokosala ke kumu apesa nenga pesi moi alerte ya témoignage na ye na batu oyo babiki na ba maladie wana tokozala pe na posa to filmer bango to zwa bango basala témoignage bango moko enfin ke bino bomona oyo belaka hémorroïde
obela kaboy mais rêver ba solution moi ça que comment pas pile ni en autre évangéliste matumona donc c'est ça il faut ba katina koma na bonzambe bon so na accepter ka bloko o tapona kula kitamuni na nzambe pour mutu ya bongwani il faut azana sija bongwani na utu wapi et date que ba mutanta makadali ne yate makato bota manango una mokilo kuta eloko moko boye una kuumela na kubondela nzambe una libota na yo voilà ezala kwa biso tuuti na bonzambe tusale musique tuna momo to leki na makamba mokili mais to monya ngoti na telo kola to za babianga po etana bana nzambe etana bato nzambe ezapenda baponami ya nzambe ba edi odi ba David batalaki ke soka ta likambo sale ta ke kana nzambe ezaba tuntu na vie zo mona usala masumo mais ça ya yena nzambe so yo koti yango regreti bandeko loko moko na ko suggérer a eza grave biso tozo benga kumwa pa parce que biso na gemidor to yebi kumwa pa mais yemoko a retirer kombo wana eza mabete eza bien mais alobi trois choses moko o eza capital biso na gemidor pena to linga to yeba bien kumu limbisana nuna kombo lobi to bengo penza limbisa penza to linga to yeba trop non lobi l'axa biso na ngo parce que tozomona ma ana shot photo boni makamwe belele ki ya mabe o ezali be église ko panzana batu boye ko kanga batu bandoki banini mais yo moko tango lobi eza na moponami eza na mobiangami eza pe na boye talisa biso ngonano eza na bana na nzambe to bota biso to bana na nzambe donc bana na nzambe ezali o biso nyoso to botami bana na nzambe tout est pensé pour mutu tout on ngona biso tout na satan biso tout la bato nzambe pour tami mutakela mokili voilà vous comprenez eza na bana na nzambe voilà eza na baponami ya nzambe na babiangami baponami bazalo kwa bapakulami baponami o baponami pour nsala msala seigneur na babiangami bazalo kwa ba eli o pena ke nzambe apona ke o baza yanga ndenga benga ba David l'homme selon mon cœur ba Salomon ba biangami batu na ye penza donc oyo atali likambo eza ya ye na nzambe yango na batu tsoko badi ndeni mutu atala kama beme mutu azokende kaka po aza nzambe atie na mission ke mutu ti akobongwana d'accord ya to moni mutu mabe ko bakani mabete. Mais sikoyo eloko moko o ezali limbisa poloba baponami na babiangami sikoyo awa makambo o ezolekela biso awa lelo pe ezoleka partout na monde sikoyo toko yeba ndenge nini o aza moponami o aza mobiangami na misala omona passer l'église asala ka danger melobi passer na koitu église panzani vous comprenez donc bangwana azeti moponami bapona ki asala nzambe makoki yango te mais mobiangami ya biangami atala kona nzete penda oyetelami vous comprenez moponami azato mona tozoki na ba El Shaddai bon kola limbisa toki na église awa tozomona pena ki batu musu pena balakisa biso ki bamba okota lola mais lelo bamba koela ba defete azane moponami maza mobiangami te sikoyo eloko tokokoloba awa na Gemidor TV mobiangami oyo lelo ozo signifia ngo pena comme il faut mobiangami wana sikoyo na oyo bango basalaka peut-être o mobiangami akokenda botina yera lingi mwasi muzo asali boy donc sikoyo na cadre la nzambe bako continuer ko chaka batu maboko ou bien voilà toyebi te vraiment non mobiangami aza o daso sa biangami azo nga susi mate moponami o balezi bapona bango na mutala nzambe bapona mitono kita waza moponami mais mobianga mabianga mabanda libumo tata babianga ye na musala mais moponami etako baponyo ko ma president baponweza ko na baponyo to na vote baponami bango na mona kabasaka berer o bazula kusana mukili mais babianga mi mona mpela mutso bongami avandi ti kufa na ye wana bina mobianga ye batula nzambe ndenge biso botemlo biso batula nzambe. Vous comprenez? Et tu comprends mon ponami, azo ba ponaki yo la pasteur, yo za la boy, pona mokidi, aza mo bien amiti. Yango mona ka bango, oloblobe akoina motine ko. Oloblo talo ko ba potre bolia. Azaka tayer,
Voilà. C'est apporte bon à coller naalité que du lobo à tout ça là non ayi bakani ka nzambe mais le cola zaki mo bianga tango tango ko waki pa mo bianga makeli o mele biso kebo to toki de la kebo tiki tata na mabe na keyi tili donc na kotunga suti ponta amoni ke moment ni koketa mo bianga minanga akeyi mais banga mo tonati mo ponami azaki baponaki ye mais moponami wana akoyaka babunga kanzela mais babiangami batikaka libela mais comment pas tokoki koyeba sikoyo baponami sor na bango eza nini oyo ezali parce que tozomona mingi ana poto baponami wana bakendaka ba voyage tozoka basentaka basaka makambo ebele mais bayaka abazolinga ba continuer toujours œuvre na kokosaka bandeko badini eloko di yoko loba lelo vraiment pona baponami wana est-ce que koyebisa bana nzambe il faut batika kolanda bango ou bien ba continuer kolanda bango non c'est que kotika po moni misala nza yemona na kata teke de bala wako moto asali masumu bolimbisa ye omoni pisom 50 elobi tinasali lisumu nangana nzambe voilà David na tien sumu nangana nzambe na kolele pa yanza tangu David abongwanaki tangu atiki babena azonga lisuté eza lokola mwatso jeta lobaka naye ke lokola obiki tangu babeki nani atali lisumu te mama kende kotala lisusu mutu ozaki na bonzambe azonga tsuna masumu te azonga tsuna mabete. Bon, vous voyez que les gens sont assis, pour te le bateau. Vous comprenez? Mais où il y a tout ça, ma soume, tout le monde a mis sur la batte. Où il y a tout ça, tout ça, ma femme est moto, bien qu'on l'a insulté. Bandeko, bozoyoka, o ezali lelo évangéliste, na habité, tozoke, na biso na suka. Émission, ce qui est à l'engi na bandeko, tu es partout, bazola na biso. To kende lisusu makasi kotuna susu papa matumona na o ezali conversion na ye elekaka wapi wa nga elekaka na Angola na pa ya pasteur Ngeleka qui je sali fa ça na Belgique pasteur Ngeleka boyebi Jean Ngeleka John to kolone sika moko me banda bomwana na ye monde na to basiko ba biangami eza ko na Ngeleka banda to kola to mona ka ya sala kamba kambo ya bunzambe. Bon, n'existe le monde à mon madame. Donc, allez, allez, ma bête. Attendez, je vais vous montrer. 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 Avant dit, donc c'est ça. Et ça, tout ça n'a pas prophète. Tout ça n'a pas pote. Oyo yebiti ma bomba mina yo. Kenga tala boye. Mais il y a une église à Teyi yango. Et c'est voilà ça mon bien. Pour mon bien ami, Adam tu fais pour ma bombe mi abatu. Dès ba potre boli abazalaki, ba toma manda. Dès na bi metali ba lection contrôle mutoko mtako mututi. Mais moi c'est ko ebisa apporte bi ke ngande na sabona faka na mbali mi bale na mona ngota bien te ya mona nginatika yelo bi ngita alléluia. Moi ti moko azaliwa. Siko mwanda moto wana ubebi timbuli mento ubebi. Obébissé. Voilà, direct du félo. Mais bien, nous sommes montés à mon train. Oui. Non. Direct, tu n'as pas qu'on se prenne sur mon côté. Parce que bien, tu te bambou à soir. Mais qui va dans l'église. Vous tout le monde va tout le faire que tout pense à parole, il y a date. Il y a la bonne sabette, tu penses à parole. Vous pensez à nos paroles, tu as souka. Moutem manayo. Et tout ça, mon bombe ami. Ou t'as mon bien ami. Yo la kitaka batuka na miso bato alléluia ye moto na nzambe nzoka mopanza mabala mopanza makamba bato songe vanda na yo lokute vanda na yo église ko yo panza ka bato me batako mona yebi parole kati moto zo monika muntu pamba mutu te yende moto nzamba mo biangani yo wana ba biangani na ba poni apôtre ba poni évangile wana ba poni me ba biangani me ba bengami kamongana ko lubana yo. Nani abenga mina ema na masia. Nani abenga mina libura na ye. Nani abapointa sana kati musana nzambe. Oyo atusi mibeko. Wacha ni motema na kontima. Oyo ume na kati na ema re. Amen. Amen. Bandeko eza pasi pe mawa kosala biso komuna kati na Gémidor makambo poyo eza
évangéliste mondaine lelo oyo azaki na musique mondaine aye lelo kati na bonzambe ayemba pe kati na bonzambe tokotiela bino extrait nango bokomona eza mawa pe pasi parce que makambo ya azoloba yango biso na Gemidor tozovivre omona apôtre akangi église yango sikoyo na yesu kotuna mobianga minakolo comment apôtre akokanga église na ye mais un apôtre somono akangi église aza mobianga mite apôtre ezali kombo apôtre ezali baponi yo mais obiangama otoni maona koloba ese yo obiangama ke ozala moto na nzambe yo obiangama osalela seigneur oza moponami ya solo mais obianga bakoponi le président de la république mobiangama tozala président tozomona moti o Fayulu na Tshisekedi voilà Fayulu bato mais abiangama kiti Tshisekedi le père abiangama kati mais tala mwana lokola azali mobiangami azala eza lokola Kabila bondima te utemele na abiangama loko fo biangama soko biangama te papa ko tale fort to moni kaka to mabole mona libota na iti mona libota na kiomer atala msala metale kinde ko abiangama te Esau na Jacob nana biangama oya ke ko do mo biangama yake moto mosusu oyo tangama kete na libomo bien dit donc yango na zali komona botsembo lo mama voilà mingi bakomema bakokanga baninga bandoki bakokanga batu boy bakomema batu boy ba professeur lokuta bakomona moto na nzambe apante église yamoni bamtoko to ba punition na sala ko sambela za sude nzamba komo punir mais mi bazo comprendre on aye po élever batu mususu bozo comprendre que moto yo mona ki pamba David na kati na zamba tala David tango bayaki koluka moponami bayimika pe babimakia oyo yete muya kitoko yete oyo yete abi mbana basili o moko ata na zamba abokero benga tanga ngonge beti ngo moponami mobiangami yewan pakole mafuta ya pakole mafuta utakoni na moto grave ça va konité erango utakoni omoni tozo sekame eza mawa pe pasi na kata Gemidor TV komona ke basala nzambe oyo bazali ke yo biangama te oza moponami te oye osali evre mais nzambe ka muta mosukisi asukisi bango mosukisi ayi moyezo masiya balobi atobo mo na sala kasa okobima voilà omoni tosala ba live tosala penda ki kozala ki émission sur les cas batu babenga batu na ba question tozala biso bite ko bible toyebila to bible ya sukati mais molimo na biso eza kati na biso ngala kama mina molimo mosantu na za moponami ya molimo mosantu ya mosunite mobiangani nakoso na yo na bible te ne na peut-être na koyebisa yo verset biblique na monoko ndenge batatala biso babodi atanga bible atanga te akote école ya théologie te mais tala makambo salaki keloko ko baba tumi ake théologien l'église est théologien théologie ake ça la théologie ake ça baba wa théologien ouais ke kuna atangi tango e ba poni e passer mo ponami donc ake atangi e suka basa ni bapone ya komi passer po auti kotanga mais on bien matanga biso ko be Manchester tanga ezengani ezongana tanga non na longwe disciple pasteur évangéliste le prophète bato kama mais nako tato nako prophétiser oui dimanche on te regarde prophétiser dans l'église mais comment papa eloko oyo yokolo bakutu lelo bozo prophétiser ça grave parce que peut-être éviter tout ça na ba surprise non makasi o lelo église El Shaddai eza yo to prophétiser poto ke musikate na onyo soto eleki mais on a loba ko pendant 3 fois na yebisa pasteur bakika na yebisa pe moitié na église pendant à 3 tranches première tranche apôtre wa bengi se bakendeki yami balé réforme et kende yami sa donge paternité et panzani bosembo bosembo etanga makina mbula nini na ba 2001 mais mingi bachaki tembe na mboko
tant molimo na tabe pemaki obi ke na ebenga bakika yebite na mitu ya passer Katende na zui non oh ya Eric Katende les deux comme ça Eric Kitenda ouais kala elobaki tozana ndaka bakika ngai Kitenda mwata bakika apôtre Seba na Kitenda tant on obi apôtre Seba zu mona telima bimia ke ya mona le molimo lokuta mais lelo tso kolanda aya tutu na nena ibisa po yaka auto comme l'église oui bien moté ah ndeko et si autant sauter non toyebi pensate mais tozo kaka tokotala gemidora ko vérifier toyeki ka auto kanga mais il y a apôtre aza pona kotonga pona kokanga mazaye mokote base bele bakaye église omoni gemidora ya kala makambo moko boye bande ko bolimbisa biso tozo seka te pona ko seka batu mais eza mawa pe pasi mais tolobaki gemidor aye pona ko bengisa tous les vérités bozolanda ba bible ndenge zoleka gemidor kokundola o eza ba secret ya bible lobi na biso ite esengote na bato ba boyi ko vanda na bato mabe na bachuli pe batuki batalo kola nzete vena nzete ya mai yo ko vanda pona ko yoka bato ya mabe kaka ba de ko na ba ko taka ba to o okile lola te so bi yo ko loba na moto ke lola te yo nsambe misusu bakomi kotango mukolo mutango kufa yo kotangela mutu mukolo yo nsambe bongo ndende baki mukolo yo kanga église te olandi mon peuple péri par manque de connaissance peuple o ba kotelika na bango pana ya baza kola nzete telemi montagne ningana kate motelika koma yo moto wi komisa la place na nzambe ya moni nzamba ko biko confondre bango voilà bien na lobaka na yo o tu bazolo bana mokili o tu bazoka na mboko ba komona na misala na bango lelo biso yo tozu yango ya malembe me bato bawule kiki apôtre mbango basala ba fête ba musique ya apôtre mozart apôtre mto pona ko bâtir un apôtre il faut fungola l'église bato mabode ba fungola tiko ba apôtre ba fungola l'église bon ba ko biko kanga namba ko tala ko be apôtre donc et comme il est contraire à la parole de Dieu na tu namba ko tala ko be apôtre soki na kanisi na bosanité tokoza na 5 na ebitsuté siko be église na bango za so terebi ekanga minyo yesala suti pona nini mbebu na bandimi na mbebu bayebi parole soki babandi koloba bible awa biso toza basomokisi me nzambe alobi ete motema ya moto yango bango nde bakoboma misala bango nde babomi liloba na nzambe na kati na mboka ntina bapoto nyonso tozomona bato bazolola mokili mobimba oyo basakola lokuta oba ko boma ya ko vantsa ka pona ko panza otambo mbu na nzambe comportement pena ya mopagano mais va toujours comprendre te ngata besoin mo c'était pas rien plus que biso po biso toto moni sa wana mitu mais soko tali ba porte na bino ba prophète ndi ba panzi mabala na bato un petit boto ndi ba panzi ba famille ba comment yo muto ensemble avec l'église na ba yo kana tena ndeko na yo zo ko réconcilier bango to et ça la marque jamais. Faut y avoir une autorité dans l'église. Pour avoir peut-être offrande dans l'église, il faut bon que ça n'ait pas de mais yo ebe muto adali ennemi nan muto mais yo zo bon drapeau na ye pas de prière vanda boka bona na bino. Nzamba osepana? Jamais. Yesu abongi saka. Tango mota mutamalia epa Yesu. Yesu ebita kizonga na ndako kene ko bongisa. Potala batyo tigo na kene ko bongisa. Mota beka ya solo. Bongo yo. O Yesu abaki wapi balibwa? Balibwa bakei wapi? Di peto babiki na maba. Nef bakei kaka moko azonga. Keba. Uzo sosora. Toza na Gemidor. To panza mabomba miao. O ba moni te babonga ma ba question. Ba pote kaka wana bobongisa ba Bible to bianga maloko abire babi parole. Na molimo na Nzambe. Yango de boswa na ngo. Voilà bien dit. Bande konyo so ba Holanda biso botenir biso rigueur parce que vérité eza moment o eza ke Nzamba sala ka vérité ebima. Alors lelo to komi na moment ya vérité kati na Gemidor TV. Donc problème eza ke tozana kumwa pape lelo to ngaki vraiment aleka alobela biso o ezali bonzambe ya solo pe o ezoleka na bamboka na biso awa. Surtout tolobeli mingi Afrique te tolobela kaka awa komona ba potro babimaki komona bato bayaki na bonzambe o batalisaki koleka biso nyonso tu bandeko
lelo eza catastrophe eza mawa pe pasi ba se poser ba question et puis comment papa aza prêt ya ko affronter bango ba bongisa ba question na bango ba bongisa o ba ko bongisa ba ya na plateau ba solola o ba koki ko solola na ko zongisa musala nzambe comme il faut parce que esika moko te tomona apôtre akange église esika moko te tomona boye boye alors et comme grave apôtre aza pona ko bâtir non pona ko détruire yango no kumu atalisi bino oyo nyonso to ezali évangéliste en soma tumuna tant tozozonga na kombo oyo akumu bo comprendre biso ezali baye ya kati oto yi elobi boye donc oyo azaleki nanga pena ya famille ya kati donc azaka likambo wana donc mutu akobenga akuma papi ya papi del papi paza bato tokoli na babaza bato tokoli na bango donc il faut comprendre mais de Dieu évangéliste matumona na kati église ya bima et pas apôtre Bolia Inzola Emmanuel et pas on a pakolami ta le soki bomo le to koma suki te mande fute pona bobanga nzambe le bete moto na nzambe akota kala basuki belete ba mandefu ba bikoti na mutu na hiver tu peux mettre que bati na poto na hiver akola ta pantalon et peut mais l'église na bon nzambe mutu nzambe c'est une fois la propre donc pour bailler donc la commission bana na nzambe alors na kata Jemidor alors tu as heure à 20h ou 19h tu as passé mission tu écoutes malabo ba téléphone ko tala o ba otala après ba zo benga tu zo tourner na ba question o ya molika batuni tout pour kaka to tombola eloko na nzambe mais mawana ba poto ndenge na yoki na zo yango prendre sikoyo ba okanga ba église ba poto ba zo suko sambela te mbonga basali pe comme pasi eza mbonga basali to ni na ebité so bandi ba kimi po nini pasi so eza poto tremble to mona mtuba beta maka po nini bato kabula mabala bato kabula ba famille bato tia ba songi ba ombola nzambe ça ne va pas pasi na mawa eza pasi pe mawa na makambu o na Jemidor komona basala nzambe na